Les lots, ils sont en groupe mort à chaîne. Parce que vandaliser résidence ya cardinal Ambo. Ils allaient à chaîne. Parce que nous savons que non, ils ont chaîne ya IDPS. Donc so beza ba chaîne boy vandaliser résidence ya cardinal Ambongo. Ba musu ba bina mbujimai. Ba milita ba kota kata ba cathédrale est-ce que nana za simailo ko. Désignation ya président Seni. Par ordre du jour et l'Assemblée nationale, par Pony et ça les mardi. En tout cas, Dimana et Botoko. Nani Oako succédé officiellement Corneille Nanga. Ils ont un coup pour la chaîne. Par le but, ça, mon quoi, il y a parti, il y a parti, il y a parti de l'IDPS. Parce que vandaliser les gens, il y a Cardinal Ambong. Expliquez biso. Baje nouana ba uchuapi. Bon, tolungi to bongisana moi fois zimuke. Forcément va. Bazali ba jeunes congolais. Ce ne sont pas des jeunes de l'IDPS. Parce que biso IDPS biso de tozali ba ténor ou to kambaka ba base. Baza ba congolais. Oyo ba monique catholique et lingi et bebisa vision ya mboka le bon bagé parce que que bagé banda sous musique pénaté bagé batela sous ba théâtre été bagé ba commis concentré beaucoup plus na politique oyo lelo église catholique ezo sala wana eza sous makamba bonzambete et commis bondoki na kati bondoki na kati na lolenge ni wako basango bolobani pour monde boter la biso l'église de bobaka bandeko boboto bondeko et c'est surtout molobani so bobina siko boboto to donc ça biloni bondoki boboto bondoki on m'a dit ça bien te bozonga na raison to pesa kadi bino boni ka bino bimisa ba maluma liyo wana. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, na bandino sur le vent céleste. Mbote na bino mbote bozali belé partout dans le monde. Bonsoir on en a biso par la internaute. Bino tout na niveau Europe na pesi bino mbote. Na niveau ya Suède na moni mama Mafatu. Zambia za na yo na Europe, si wasi wambanja na Belgique. Zambia za no vous dit ça liebo bozana Asie, Océanie, en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo et Saline de Konabino. Moïse Mon Kantibal l'émission Bolingara. Tout le bateau, automation ça la décryptage il y a actualité politique. Merci à les beaux gars, c'est ma caméra équipe moi la face céleste de ko Alvi Biandé to ba toujours lola eza ko futa si matoko loba Zambia botoro zoyer wapi. Bon continuer ko prier ma casse pour la RDC. Bon prier ma casse pour la biso pour toujours courage repère Sabino ba actualité en temps réel. Les lots ils ont un groupe mort à chaîne. Parce que vandaliser résidence ya cardinal Ambo. Ils allaient à chaîne. Parce que nous savons que non, ils ont ba chaîne ya IDPS. Donc so beza ba chaîne boy vandaliser résidence ya cardinal Ambongo. Ba musu ba bina mbujimai. Ba milita ba kota kata ba cathédrale est-ce que nana za simailo ko. Désignation ya président Seni. Par ordre du jour et l'Assemblée nationale, par Pony et ça les mardi. En tout cas, Dimana et Botoko. Nani Oako succédé officiellement Corneille Nanga. Ils allaient basiger au Toko Limbola, Biso Abino. Nazali nga mortelo nazali nazali na o déjà bon message na ye Koko. Na Koko ne to sala ba décryptage ya ba actualité na tu ko numéro. Koko, bonjour. Oui, bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Tes santé ça bien par la grâce de Dieu, tout ça plein en forme. Ok, sans plus tarder directement. Ils ont un coup pour la chaîne. Par le but, ça, mon quoi, il y a parti, il y a parti de l'IDPS. Parce que vandaliser les gens, il y a Cardinal Ambong. Expliquez biso. Baje nouana ba uchuapi.
Bon, tolingi to bongisana le mois fois zimuke. Forcément va. Bazali, ba jeunes congolais. Ce ne sont pas des jeunes de l'IDPS. Parce que biso IDPS, biso de tozali ba ténor ou to kambaka ba base. Baza ba congolais. Oyo ba monique catholique et lingi ebebisa vision ya mboka le monde bagé parce que que bagé banda sous musique pénate bagé batela sous ba théâtre été bagé ba komi concentré beaucoup plus na politique bagé batali un bazu mokonja sika asali 2 ans apesi bana bagé ba congolais gratuité kuta humilité ba monika za na makanisa kitoko batali sikoyo ba komi ko bundisa vision na ye l'église catholique tobi bepo nani oyo lelo église catholique ezo sala wana eza su makamba bonzambe te ekomi bondoki na kati na lolenge nini catholique ole eteya population na ye mateya nzambe balesa bango ko million nzota Kristu bongola motema catholique ekomi parti politique maintenant bapesi bango mikanda te 5 ans yango tosenga na VPM topesi mbote mingi aselu bengisa ba donation shole bata 5 ans parce que mutu oyo asalaka ba document des ministères intérieur bengisa bango ba na statut na bango 5 ans bo affilier bango état que confession religieuse té état que parti politique au moniso to zongi mukesima basango banda coopérer na Kabila bombela ka bango dans chaque gouvernement poste moko ministériel alors pesa bango église ya monseigneur Marini Bodo molimo epema na kimia bango pe bazali na kota na bango tangu Tshisekedi akomi mokonzi makambo wana alingi yango te basango na kanda gratuité nande bapimeli bango caviar tosani to créer il faut to créer pour voir na biso kana biso pe to lia parce que oke kolia ba liaka na monde na boité yango monde ba jeune congolais bazani ba jeune IDPS baza ba jeune congolais ba comprendre l'esprit l'église catholique ba comprendre l'esprit ya ba frigola mboka na ba beshoni donc baza mitema mabe oyo ezoko pousser bango ba benda chef de l'état ba fanda même table ba sala dialogue et comme système à gâteau pour na Congo pouvoir nyonso yaka donc muto se ngaka donc gâteau ngape fona na part na ngai ngape fona lia donc so na liete ngape na kola ngana ko yaluka donc ma sécurité et tant ba ko benga ngai na ontia na assez mais oh na toza eza wana te parce que mboke uti musika mboke ezo ko se diriger vers émergence tozo bunda nanu mboko ezalaki ndaku ndaku ba fisi donc mutado bongisa ndaku il faut que la état ok fallait que église catholique bango nde ba kotalisa peuple au monde ko tombo ke utaki tala ko to ke nango ezokende bien biso nyonso to pesa muto chance mais pona bango wana ezate donc pona bango baningi bango nde ba moto gashi faut ko yebaka au moins la président a convoqué a consulté bato boyo kaka bilo na banzela etandoike église catholique bakendaka tina kingakati babitende abodo kitubiso foka ka dialogue chef de l'état bi pas question bano sona oya na tester bino poto sa gouvernement union sacrée mais tant que l'église catholique komaka kuna na pas de la nation baka na cahier de charge na bango
makambo bakomaka ezaka makambo mabe donc bakomaki na balobaki na média ezobalana te mais mokonzi agelaki bango kaka po aza tata bani beli yango moni malobo balobaki na mikanda na bango ndo moni eloko ebimisaki bango bolumbu na liwu épiscope cardinal Mosengo molimo ne mpe manakimi komona église ole bapesa message ya kimia mais message ya kimia eza te awa sikoyo église bango moko ebotoko ozoko azali membre fiant ya FCC tango bomoni banafete omoni nani ambongo akekinga kati olive yebo ya kopesa bani c'est-à-dire pio na bango bango souci ezali bazwa contrôle ya seni donc bazwi contrôle soki 5 bayokani te mobulu ebimi mais mobulu ebima te onazo koyebisa bino oyo eza mboka nzambe mboka afumuki mbango mobulu ezala te soki totuni pourquoi église pourquoi cardinal oloba maloba moko ya mabe maloba moko tribal nde eza boye mokonzi ya mboka aza muluba po eza cour kuna muluba yesu moto aseni muluba yebisa na bato bazo comprendre sikoyo te baloba nini donc seki mboko baluba bani banyata biso kwa kayasi automatiquement bazoluka séparation or soko ozongi na origine ya Zaïre Mobutu alobaki tata bo moko ekolo bo moko mais tala sikoyo bango tozoluka unité nationale mais bino bozali bato mayele banganga nzambe ya lokumu mais maloba wana eza ya kosangisa to eza ya kokabola parce que moi même ata baeffet mosusu bakasayen basepeli te babite ekolo baboye te église bazonga na rôle na bango au milieu du village est-ce que na Congo Brazzaville kuna catholique ezalaka te bien na Cameroun bien partout awa nini na bagabon ezalaka te donc ya biso kaka ya awa donc mpo na bango baza fin te oyo eza ntan badistraction te mpe nakosalaka babiloko mingi nde omonaka biloko mosusu ekomisaka moto aokamba mpe mboka koma dictateur abi bona moni ke toyokani te parce que faut koyebaka Tshisekedi azwi pouvoir abengani motu te asali chasse aux sorcières te mais Mobutu ntango azwaka pouvoir achangeaka classe politique nyonso acréa classe ne ya sika donc atravaille à l'aise Kabila muza ye donc mpa na ye bata Mobutu damole banoti bademo mbangu Kabila mwana pa ye asangisi na bata Mobutu na bata Kabila chasse mais Tshisekedi ya ye azwi classe wana nyonso na bajene bazalaki epoke ya Mobutu oyo bakomi na ba 50 ba 60 banini aza na bango na bajene bato aseka musée na bato ya Kabila Joseph aza na bango ki alakisi bolingo no totambusa mboka biso nyonso toba na Congo mais chose grave balingi te eyinda kaka ebongo lelo totuni motuna soki Tshisekedi yango mpe akomi dictateur donc asimpose na ye nde Mobutu asimpozaka donc voter billet rouge eza provocation purement simplement voter billet vert nde opesi mpe tolingi koloba nini soki président aza na makanisa malamu totika ye akende tala bolamu asali asi baconfession religieuse bozwa ata na bino bose consulter bobimisa mutu moko oyo akozala président seni après bavalide yango mpo igf alanda kone inanga ayebisa biso machine osombaka combien mais tala sikoyo église catholique babloqué système babloqué g eso c'est bon mpe bayengi mboka bamachine mpo babi ke soki adima ye likolo wana akotuna mpo fo basala évangélisation inventaire nananga remise et reprise mais sikoyo le to avance tozo koavance te totemeka esika moko nini kuna tozomona bato moko dozaka pasi
côté c'est beaucoup de moni non tu as ma congolité et que c'est bien des aboyés sur maintenant mais 4000 ba bazobet donc on a 4000 donc tu comprends ce que conseil n'a pas si bien gratuit boss attend na bino bokene na ministère intérieur pas celle au kit VPM va créer 5 ans et comme un parti politique pour tout y bas quoi tout moni on va politicien on va sangoter pour bino bo ça là ça dit bozo ka bo créer ba trouble moko inutile on a toi avancer donc disons to telemi na biso face au tozali kadima wana ka komoni kadima yende ka ba valider yende président mais Koko va déposer des noms au niveau de l'Assemblée nationale mais et ce candidat antibal mais des noms va déposer au niveau de l'Assemblée nationale mboso non liboso mboso zo yana ya kadima aye non batala c'est toi kadima à côté bango ba kei bango bazo défendre botoko poni bazwa kimbongo na kinga kati faut ba vérité bazwa kimbongo na kinga kati mukolo moni fayulu na musito bakina kinga kati bakina kusala réunion na bango rester ba luka jonker na bango quoi donc po carte FCC na église catholique ezali candidate na bango na 2023 Olive Lembe donc soka bimite ne fils que babima majorité na ba deux chambres pour pas ça peut aux affaires carte monde angwana kombo ba déposaki Kadim mbosa sui Kadim et les gars bon des jours ba el zus te moi biso en tout cas mais to tuni siko et loko et makezali démocratie ba to bazana majorité et ça oui confession religieuse na oui tu wana 6 ba bimisi ba voter na bon Kadim mi balé kaka so so tu mi balé bozo eloko ni bozo linga donc bango pona bango de eloko mo ko kima bango te ko échapper bango te surtout la kanda ya gratuité parce qu'à l'époque bango banda ko so ba donyo so ya UNESCO na compte sani ya enseignement ya omoni ba tongaka ba omona o continue qui sait beaucoup tu oni no collège Saint-Georges yana noté ya nani moko boy donc siko le minso ba donner ya kasute et comme quoi la mamboko ya gouvernement rendre bandi kombo na biso antibal kombo akadi moka yaba na Afrique c'est ba misi da ko e omoni eli motutel et Osama Londa misaka bino mena marche te ya rosa foeba ya rosa le kaka na ba forme ote omoni tala ba komona ka colonel d'armée d'Isali omoni que abina zo regretter le comportement ya bateau dans la regretter tout donc ya comme si on peut d'état là inutile là parce que so mon armée tala armée d'Isali alors baraté mais armée d'Isali a mandaté colonel hein perspective ayaki wala on bazana baza oui confession religieuse donc mutu mo za supérieur mutu te que na monde de spiritualité na tu peux kadimana spiritualité qui mbango elata na nzoto colonel par armée d'Isali ya epé molime elata yo pense que mbo ngo bisepe ya bisi molimo na tema bekeba abia keba no siko e comme ndeni ka bino donc kimbangi c'est ba cause fauteuil wana sémitaire ou bien armée d'Isali donc il faut ka bino e biso kaka te mbalo bino suste yango moni selon esprit à l'être yango Kadima a ça déjà vainqueur pembos abaga donc biso maintenir Kadima mais ba sont terre bozo monate ensemble dans aga union sake mabike non so c'est salmi et salimité ba otina ba na bango te mote c'est bon bazana ba l'intensiveté bon bazana ba bato ba composer bureau sénite otope la muka ya El Fayulu na ebisiyo les trains en marche déjà tout s'est démarré yo so lembo kitina yo très de tala to moni makambebele na mboko to koli na politique pas tiseke to moni makambebele tiseke na ba no moni malumalo yo o moni mais yo kaba to kabila le po baba ni boti ko na ba rêver on les trains en marche déjà ya train c'est de maragi kadi mayi wana yi to pese pe za mayele
babuli ya makambo tel ba machine yende omona balo technologie ne komuni yazo mamba papier te yo ekaka tswe mba motolik tout ça l'élection en 2023 peuple a pour ça ma pour en 2023 bolinga te ke e ko monter to moni tata mokonzi ekolo yo a comme dictateur wa ko basango bolobani pour monde boter ba biso l'église de bobaka bande ko boboto bondeko et c'est surtout molobani so bobina siko boboto to donc ça biloni bondoki boboto bondoki on m'a dit ça bien te bozonga na raison to pesa kadi bino bino ni ka bino bimisa ba maluma liyo wana ya maluma o mso epena bodo ya politique eza passe bino conseil eza gratuit boke kuna na ministère intérieur bacha 5 na kasa nino na mais on a ebisi yo kadi maona asa meteni ba so tuni sur le terrain bon ba na batu bana batu bana bengani kabila bana basangoti wando ba bango yo comme Jean Kabunda Albert basa na tala na bisi yo omoni ti Congo etika ko silaka le parti politique mon côté et ko sala ko position ko IDP c'est ça ah papa dès 82 batu bakufa bayaka kaka génération bazoya kiki yo to bani tenobo IDP se vaincre ah ce que aussi ton vaincre déjà non non que biso na terre mutute to lingi te ke boko mi sape batu ba comme ba dictateur pamba ba on peut sa bino définition en CCA ouais bien définition CCA c'est ça l'Afrique on va dire que non président ça comme mandat mon côté ouais bien côté maintenant ce que président ce que mbala bi té to que la voie mon élection pacifique so na sali ata pour mes até et si gata histoire un démocrate ce peut ça na deux mandats ba bi à trois moutons pour démocrate mais bino bolingi ce que comme ça va te esprit moko boyer ah deux aboy non et bon monsieur président a comme dictateur pour arriver dans la simane la police sécurité mani ya on a bisio bango bato so mono bato ganga ba misaba bana batute parce que balo so mono ba raté monsieur to tambola mi mais na deuxième round ou temo proposa qui décomber longa ba luka comme sous mais confession je ba boandeni tu va menacer bon appel ba pesa on ba jeep na bisio est-ce que esprit ou thème est-ce que ou thème alingi pela mboko ke batisi ba poni yobite bolongo la deno wana to pona bonzani ba bandela bazwaka contrôle ya masolo mais pourtant ba travailler na nini na Kabila nana ebite ke la mboko yo to salisa dialogue wa nana yebiango te dialogue bakena ko tutina ko piéger Tshisekedi kondo Tshisekedi il reste mémoire père aye père abete lokwa na triomphal nana yebiango te amaka bat bay politique lelo nde bakoba masuna obeta te tisana bani soki na lobina lo bana muto yo boye barobaki te abi omoni oyo bozo mono so togolais on comment que kimanga so pas kufa so Eden Kodjo abi so na mina benga ye moyibi baba no ayibi yoni bio boya abi omoni Kodjo kabiliste monnaie nous ma beauté ba uté mi abasani ba kabiliste masekite donc pona bango donc tant Kabila ya kuti ba na masolo Kabila donc bongisa ba vina bango donc pona bango donc bola mo Kabila sala bango ba mo kaka mutu azala kaka bango ka utemi wata yende président na secrétaire na ishol biso to travailler dialogue babi il faut premier ministre out en ensemble na rassemblement nos positions ka bango batsango le travail ça m'a penado qui à 98% et c'est à 2% nana bien mutu bazui ba document ba tina sama peka kinga 4 voilà Kabila ko bi da affaiblir so banga aïe mokonzi biso te pa na yo
tu travailles dans 98%. Et si quelqu'un a mis sur 2%, Yomoko au désigné. Est-ce que ça n'a quand même désigné comme Premier ministre? Tout ça qui n'a pas 5 ans. Mais t'as la bande de zone c'est la Kabila mpi folie sous comme la bien. Yebisa bangotem. Chol, comment le rapport? Yebisa bango opposant. Il a 500 non pour nanga non moko. Ndelo ba ngba sa siko yango ya. Alors ndenge bras de fer bandi boy. Selon l'histoire et Afrique, surtout il y a Congo, Néro City Mangaloba que non les peuples gagnent toujours. Église catholique pas gagnera toujours par régime nyos. Ou tout suka lelaki. Kabila suka ah baba na Tshisekedi. Ndenge bras de fer bandi boy. Toko suka ko wapi. Soki l'Assemblée nationale Bandimi Kadima Félix a Bomia André. Ouais. Et suka ndenge ni. Et suka na kimia. Wana c'est les événements venus événements venus de ça té. Événements venus de ça té. Dobino communiste va papi tamba. Événements venus de ma koloko tambo. Té biso ma koloko. Biso tozana logique état. Comme ko ba uti na RTNC. Té biso c'est ngazana mwana na Italie mo yango bino komi yango. Biso to ça analyse politique vrai parce que to ça ba politicien. Mais oh il y a ba banda o ça ba vitamba et ça ndenge mususu. Événement tout ça maté né déjà Sami Bongo ba poni déjà etikali ndengo wana antibal tokei na voix moko eza clair so tuni ba tona mutunu tuni baso boya ponani Rositi Manga le clair les peuples gagnent toujours mais Rositi Manga moli mo pa na kima parce que donc moli doki tant ko seto kufa tout ça qui est un aéroport dans ce moment belé antibal mais belé tant encore combat aussi de la passe il y a le bac yango esprit na ela moli monaye tonda ko bundela o to comme no lilo état de droit ah toi là c'est état de droit o aussi tu m'as lobé la contexte wana les peuples gagnent toujours parce que les autres quand on bima sur base de quoi il y a autant monsieur état de droit yo mona sera mboko akabila bakanga ministre mais bakanga PDG Zagadia na contexte aussi tu m'as doublé gangwa mais le sikoyo biso moko état de douango to tchon na e continue na musala et to sala allez to bazu bon marché si bas di kambozanini Tshisekedi a sali des anandam mboko se kufa kala tayo soko bazo tayo soko babe bakangi PDG nani kuna yibaki 450 millions so mboka ndenge wana bakanaki nani déjà nini kuna yibaki bani bakanaki tala siko biloko ndenge wana ezo la sani état de droit yango wana tokowelela nini totika train se démarrer tokende nani tokende na nde tokende wana ok ba commentaire mokie pour na ba popo à frère Kofi abi que non jusque là mandat Fatisa négatif ou le passe à derrière comme maman moi il non ça que omoni Kofi betaka musique ndenge soba le ba betaka musique bino mondo bino njomo chi ke bino nga bon tika mba politique yo sera Kabila pina sera Kabila yo le wande moi oka juna c'est moi tout na chef de l'état ya bisa yo salaire no bafuta ka yo combien ti moi a bengi Jean Zabi obike na CP na président Jean Zabi na binande na bi président émission moi aussi là il ça ba réalisateur ba c'est un minute go est-ce que tout ce que je sais est-ce que yo pena série à Kabila o no benga yeme o dire Kabila ba futa ko combien mais tant que je m'en confesse ba biloko ndenge wana et puis c'est passe ko faire muto tangi mais biloko mo lo ba wana beta ka musique ya beta musique aga moje ya beta musique yo beta na mboko bala manota ka so felete na ba régime bilo bo yembela wana kitoyo ezara peut ça dans clip mais bana ba otanga ka so felete
alors quoi attends tu sais que dit bala ba tant so fele do pour la bien le même c'est réserve on peut DPST ba biso na niveau ya Mbujimai ba attaquer l'église catholique donc tout le monde peut déclencher quoi na bisiyo toujours bawa service à renseignement ils ont battu beaucoup et qu'on maîtrise la situation parce que la police a sur le terrain tous gens connaissent ça donc population a na posa ko kende na maponomi population comprend que mais Kadi mais comme si vous bloquez pourquoi à partir de ma propose on na mabamba tout balobi ba ko ba était à tout que l'église catholique na ko mo ke so makam et ça population n'a télémi population peuple n'a télémi peuple a télémi mais tu vois ça peuple qui miezala o ezambo cannabis tu vas pas me so qui melate qui miezala Kadi mazada meteni yamboso komba Kadi me meteni parce que yamboso papa mboso yemtamisa ko yemta proposer komba Kadi mate ezaka bango mo kuna nde ba yeli a komba ngo yo Kadi ma pe mutabwanya mutamayeli da bien banga kiski magista diriger le hôtel talaka batu tala rando ezab antibali ya mafantite au moins date le 6 avril au présent baba de tomber comme date férié siècle l'église kimbangis ndozo mona ba catholique zo mona wana mais bino ya Vatican na bino ezaka kunati hein tane bomela no bakanjala bakanja bomela bakalizido aolela mabe ando abie ba otanga bakombo hein rando ezango wana siko ba comprendre que non Kadi moi za muntu ya kimbangis tu sais pas petit bango c'est le 6 avril chaque année comme férié est-ce que botika Kadi maza musana ye to betele maboko ya Kadi sa musana yo likolo esi baponi nase baponi barpe abomoy baponi babidon yonde sa musala tika Kadi masa musala mboke sa nini et avancer antibal. Ok, merci de comme na suka monsieur Bolingra. Tout le bateau ça décryptage na koko. Oui, mot de la fin na numéro de téléphone sur les ali to kabwa. Oui, mot de la fin ngai donc na pesi balandi la mission sur la voie céleste mbote et na ko ça peut ça mbote te pas ndeko na biso futila ali yebo. Vous dis ça en tout cas donc na sepeli makasi et numéro ngai zali plus 243 84 40 69 461 plus 243 40 et 84 40 69 461 nzamba fumukimbanga za na bino na pesi baleki na nganyo sombote ba collègue na nganyo président collectif ba warriors na pesi bango mbote tous ensemble tozo bundela kaka mboka pomboka et avancer ba na biso batanga classe ofele batanga bien. Ok, merci de comme na suka émission na biso et monsieur Bolingra. Tout le bateau to ça décryptage ya actualité na koko mitune zaki anga ba ka zaki. Merci de découvrir c'est ma caméra les bogards pour qu'on puisse prier magasin na RDC. Né le toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit c'est la République démocratique du Congo et ce qui nous divise c'est l'appartenance, l'esprit à tribalisme. Mais si vous comprenez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, mboka oyo eko tombo. Merci d'encore pour le soutien. Oui, merci Antibal. Njamba Zarabino, affaire à suivre. Ciao. Merci. Chol, comment on rapport? Yebisa bango opposant, ba il a 500 non pour nanga non moko. Ndelo ba ngibasa siko yango ya. Alors ndenge bras de feu bandi boy. Selon l'histoire ya Afrique, surtout ya Congo, Nero City mangaloba que non les peuples gagnent toujours et disent quand on ne pas gagner toujours ba régime nyonso. Vous tout suka lelaki. Kabila suka baba na Tshisekedi. Ndenge bras de feu bandi boy. Toko suka ko wapi. Omoki l'Assemblée nationale Bandimi Kadima Félix a Boumia André. Ouais. Et suka ndengeni. Et suka na kimia. Wana c'est là c'est selon gâté. Les événements venus événements venus que ça té. Événements venus que ça té. Dobino comme c'est pas pitamba. Événements venus comme c'est ma koloko tambo. Té biso ma koloko tambo. Biso tozana logique état. Comme ba uti na RTNC.
te biso c'est ngazana mwana na Italie mo yango bino komi yango biso to ça analyse politique vrai parce que to ça ba politicien mais oh ya ba bande o ça ba bitamba et ça ndenge mususu événement au tout ça maté né déjà ça mi bongo ba poni déjà etikali ndengo wana antibal to kei na vomo ko ça clair so tuni ba to na mutunu tuni ba so boya ponani Rositi manga le clair les peuples gagnent toujours mais Rositi manga moli me prend qui m'a parce que donc tant que c'est au Koufa tout ça qui est un aéroport dans ce moment belé antibal mais belé tant encore combat aussi donc la passe il y a le bac yango esprit na ela moli monaye ton est rebundela oh to comme non lilo état de droit ah toi là c'est état de droit oh Rositi manga le la contexte wana les peuples gagnent toujours parce que les autres quand on bima sur base de quoi il y a autant monsieur état de droit Yomona sera mboko à Kabila bakanga ministre mais bakanga PDG Zaradia na contexte aussi tu m'as doublé gangwa mais le sikoyo biso moko état de douango to tchongo na continue na musala et to sala allez to bazu bon marché si bas di kambozanini tu sais qu'elle dit à sali des anandam mboko se kufa kala tant que je suis bakangi PDG nani kuna yibaki 450 millions so mboka ndenge wana bakangi nani déjà nini kuna yibaki bani bakangi tala siko biloko ndenge wana ezo la sani état de droit yango wana to kowelela nini to tika train se démarrer et tokende nanu tokende non nde tokende wana. Ok, bah comment t'as moqué pour n'avoir pas propos à faire Kofi avec que non jusque là mandat fatisa négatif. Ah. Vous le passe à derrière comme maman moi il non ça que. Omoni Kofi betaka musique. Ndenge soba le ba. Betaka musique. Bina mondo bina njomo chi te. Gyo bina ka bon. Tika mba politique. Tika mba politique. Yo sera Kabila pina sera Kabila. Yo le wande moi. Oka juna c'est moi tout n'anga chef de l'état. Ya bisa biso salaire non ba futa ka yo combien. Ti moi a bengi je sabi ah. Obi que na CP na président. Je sa tuna binanda na bi ah. Président lui ah émission moi aussi là. Je sais pas réaliser pas c'est un minute go. Est-ce que tout ce que je sais est-ce que yo pena série à Kabila au banobenga yeme au dire que Kabila va foutre combien mais tant que je m'en confesse sur biloko kwa ndengwana et puis c'est passe ko faire muto tangi même le molo bawana beta ka musique ya beta musique aka moje ya beta musique yo beta na mboko bala manota ka so felete na ba régime bilo boyembela wana Kitoyo, ça reste. Peut ça dans clip. Mais pas là-bas autant que ça fait l'été. Alors quoi attends on dit c'est que dit pas là-bas autant que ça fait l'été pour la bien le même le réserve on peut dépester. Babisu na niveau ya Mbushimai. Ba attaquer l'église catholique. Donc tout le monde peut déclencher quoi. Na bisiyo a toujours bawa service renseignement. Ils ont tchaba tout maboko. Et qu'on maîtrise la situation parce que la police a sur le terrain. Tous les gens connaissent ça, disons, population a ça pour ça au Kende na maponomi. Population comprend que mais quand il me comme si bloqué pourquoi à partir de ma propose on a bamba tout balobi. Ba ko était autrement que l'église catholique na comme que so makam. Et ça population de la télémi population peuple na télémi peuple à télémi. Mais tu vois ça peuple qui miezala o ezambo cannabis tu vas pas me so qui melate qui miezala kadi mazada meteni yamboso komba kadi me meteni parce que yamboso papa mboso yemta mise ko yemta proposer komba kadi mate ezaka bango mo kuna nde ba yeli a komba ngo yo kadi ma pe mutabwanya mutamayeli. D'abord, quand il magistrat dirige le côté,
talaka batou rando ezab antibali ya mafantité au moins date le 6 avril au présent de détourner comme date férié siècle l'église Kimbangis ndozo mona ba catholique zo mona wana mais bino ya Vatican na bino ezaka kunati hein tane bomela no bakanjala bakanja bomela bakalizido aolela mabe ando abie pas otanga bakombo hein rando ezango wana siko bakompane ke non kadi mo aza mutu ya Kimbangis tu sais pas petit bango c'est le 6 avril chaque année comme férié est-ce que botika kadi maza musana ye to betele maboko ya kadima sa musana yo likolo esi baponi na se baponi barpe abomoy baponi babidon yonde sa musala tika kadima sa musala mboke sa nini et avancer antibal. Ok, merci de gomina suka na suki monsieur Bolingra. Tout le bateau ça décryptage na koko. Oui, mot de la fin na numéro de téléphone sur les ali to kabwa. Oui, mot de la fin la ngai donc na pesi balandi la mission sur la voie céleste mbote et na ko bizang ça opesa mbote te pande ko na biso futila ali yebo. Vous dis ça en tout cas donc na sepeli makasi numéro na ngai zali plus 243 84 40 69 461 plus 243 40 et 84 40 69 461 nzamba fumukimbanga za na bino na pesi baleki na nganyo sombote ba collègue na nganyo président collectif ba warriors na pesi bango mbote tous ensemble tozo bundela kaka mboka pomboka et avancer ba na biso batanga classe ofele batanga bien. Ok, merci de combination kana suki émission na biso émission Bolingra. Tout le bateau to ça décryptage ya actualité na koko mitune zaki anga ba kapesa ki. Merci de découvrir c'est ma caméra les boga vous connaissez vous pouvez magasin pour la RDC. Né le bateau toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit c'est la République démocratique du Congo et ce qui nous divise c'est l'appartenance à l'esprit à tribalisme. Mais si vous comprenez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, mboka oyo eko tombo. Merci d'encore. Oui, merci Antibal. Njamba Zarabino, affaire à suivre. Ciao. Merci.